Oui. Il faut arrêter Kabila. Il faut arrêter. Parce que l'État congolais, bon, on a évité. Quand on a battu ceux qui sont du Cambodge, on a battu. Dans le Macambo, on se partit à Est. Donc Kabila est bien monté. So Kabila n'est pas Congo. Macambo est allé à accord Rwanda mois de mars. Rwanda. So Mazali pendant que donc oui. Na lingi Congo na ngai na ta Congolais na lingi Congo anga sina ba ko Rwanda te mais na kata ba ko Rwanda le baboye il faut qu'on passe ça de Rwanda espace na kata ba ko Rwanda ya mois de mars il faut qu'on passe ça ba tel politique rwandais ba créer pe ba parti politique na kati ya Congo il faut qu'on nomme ba citoyen rwandais na kati ya gouvernement il faut qu'on nomme l'administration congolaise ba rwandais na kati ya Rwanda et pour ya suka babini il faut qu'on soit ba soldat rwandais ko kende ko intégrer bango na kati ya armée congolaise pe il faut qu'on soit ba rwandais ko komisa bango ba maire de la ville so de partir est on des alak ezali au sentir ça ba mususu de bazo travailler pour la Congo te les appels d'officiers mususu bazana ba dette morale ya ba jonu bazana ba dette morale ya ba Kabila et tu le bango oui il faut arrêter Kabila il faut arrêter donc accord wana yango de créer les biso makambu to luka midi à 14h te bato basinyaki ba accord wana bazali tout na bango donc motivation ni ne soit kibino ya ko signer ba accord moko bidon ba accord oh lelo et ko tia pays donc ça dit donc et comme le quoi du kambu moko boye to éviter parce que nous signer ba accord wana ba police na ba fandi ba shadagi ba remoti ba fandi na bango pour be foro gouvernement ezo sale pour na dossier à est soki tozaki na bato tozaki sérieux nde mambayi sene ceci là minduki tosomba ba drone tosomba ba biloko tout toza nango mais surtout na sikobo e bandi ndenge nini banyangala kata wana ba pénétrer ba bois aïe Congo donc pour la carte ya service ya renseignement congolais ezala ba tête misusu eza wana ba coopérer kana ba Kabila ezala ba tête misusu ba coopérer kana ba John Numbi ezala ba tête misusu bazana ba coopérer na ba bazebele loko nini si la kate parce que awa ba décider ba pesi position na bango baza pour Rwanda ba décider de ba pesi position donc exact sur ko bomba te parce que bato ba créer ka ba ko Rwanda ya mois de mars misusu baza na gouvernement bazalia misusu baza tala ba ko côté le Congo ba ko bo signaka brassage d'armée to ça brassage d'armée to sangisa bango ba kota parce que bato wana pe ba aka ko créer ba réseau na bango na kati ya armée na kati ya ba service ya renseignement donc pour la carte ya service ya renseignement congolais ezala ba tête misusu eza wana ba coopérer kana ba Kabila ezala ba tête misusu ba coopérer kana ba John Numbi ezala ba tête misusu bazana ba coopérer na ba bazebele oui il faut arrêter Kabila il faut arrêter. Bonjour, bonsoir. Nabalandi na biso nyonso ya la voix céleste mbote partout au bozu du bakou ya kolanda biso par la voix éternelle to pesi maman na biso Micheline Bofenda mbote nzambe alo la pambola to pesi pe aimez-vous to pesi mbote to pesi pe grand cas Tyson to pesi mbote to pesi pe ingénieur Bruno Kibambe to pesi mbote wazali succès ka ukakate to pesi ba congolais nyonso ya des pères et des mères to pesi bino mbote. Toye kobeta masolo ya République démocratique du Congo boyebi actualité za dominé na partie ya est ya République démocratique du Congo armée patriotique rwandaise déterminée
armée congolaise koto peut déterminer tous les deux gouvernements déterminés. Tokobetama solo toko expliquer batu pourquoi makambo yo ezali koumela na kati ya République démocratique du Congo depuis 21 années makambo zo continue kaka. Bato balukela Congo makambu po Congo lelo koma ko sibir makambo yo ezali bato bayaki na AFDEL. Il faut te expliquer ba Congolais ba comprendre. Bato bayaka na AFDEL bazaki ba Rwandais. Ba Rwandais wana bakende ko plaider na communauté internationale. Bake ko plaider na France o azali gendarme d'Afrique. Angleterre o azali médiateur. Ba désignaki Rwanda pour aya ko détruire République démocratique du Congo. Batalaki na forme soto tiki Rwanda ye moko européen sabiente nde ba mélangeaka tel que ba Congolais. Awa sikoyo mingongo ya ba Congolais to bandi koloba o to saka politique to bana ko expliquer bato bebi masolo yote. Bo bengaki koko santé dérangeaki mesikoyo par la grâce de Dieu koko yo azongi en forme. Date ya le 17 mai na lobaka yango mbala umbala. Date ya le 17 mai ezali date oyo eyela Congo makambo. Yango tozo senga na ba député ba koti sika. Ceux qui vraiment boza ba Congolais de père et de mère parce que toyebi boza ba Congolais. Beaucoup fa date wana sonité ya le 17 mai. Na kati ya date wana Rwanda sengaki na communauté internationale boye. Ceux qui t'ont réussi ko pénétrer Congo. Il faut ba Congolais bati que la biso espace. Espace à liboso, il faut to kota na ba administration congolaise nyos. Il faut to kota na armée congolaise, tozo contrôle ya armée. Tozo pena contrôle ya ba service ya renseignement. Tozo pena contrôle ya ba université na bango. Et salama ndenge wana. Petit lelo izo ko continuer. Tangu Kabila aye ko koma mokonzi Joseph Kabila aye ko renforcer diplomatie wana, cela veut dire diplomatie. Kabila aye ko renforcer ango bake ko créer accord ya mois de mars. Accord wana nde tozobeta masulu awa na kati ya accord lokola Paul Kagame na ba Museveni basengaka na communauté internationale. Il faut to effacer Mouzé le père ou azali congolais de père et de mère a comme côté mais la avantage na biso. Il faut to effacer na scène politique. To luka mutoyo a ko faciliter ba couple na biso. Ndo moni bazwaka Kabila Joseph. Et ça mon beaucoup façon ité. Do bozana ndoki wana mais oleba ba kenon ndoki tika kindoki bat bazobanga ndoki wana. Baroba komoni ndoki belela. Na kati ya Kongo Kabila Joseph basigné na ba Museveni na ba Paul Kagame eza clair. Baroba ki biso ba Rwandais tokobanda ko protéger pouvoir na yo Kabila. Yo kotika na biso espace to banda pe ko exploiter ba minéraux. To banda pe ko créer yango moni la communauté internationale. Bande ko benga ke Rwanda zali premier pays producteur ya or. Mais na kati na Kigali or ezate. De Rwanda zozwa a complicité na ba américain, na ba français, na ba anglais. Yango mo likambo a Congo ti lelo ezaka kaboy. Ba signa ba accord. Et le meneur ya accord wana remo chibani. Ba accord moko ya mabe. O ba signaka. Na kati ya ba accord wana c'est-à-dire Rwanda soki pena espace ya ko exploiter Congo. Rwanda abandi ko exploiter Congo, pe Rwanda e ko imposer n'importe ka Kabila. Oko komisa ba caporal na biso ba généraux na kati ya Kigali. Kabila sala bomona ka ikoma ba sultania wa ikoma ba bele. Ba koma ba na ba grade. Ce qu'on n'est pas quand on komi bo ki Paul Kagame abini. Pour qui mieux kota il faut Congo à respecter. Donc bazo som sabiso na koro ba Kabila ba signaka bois de max wana. Na ba remote ban.
babini tosengaki na bango bapesa biso espace tosengaki na bango bakotisa biso tina bainstitution nyonso ndomoni na epoke wana barwandais bazali awa basala baparti politique na bango basala baparti politique batoko barubero basala baparti politique babizi mankara basala baparti politique baza ebele basali baparti politique na bango misusu bakoma ti ba DG ba PDG misusu bakoma ba officier ba généraux baye kosala siko coalition oyo mona bengi système ya brassage d'armée makampolo kaka mazo bango wana ayebisi Kinshasa mpona tika kobundisa bino il faut reconnaître basoda rwandais de bozongisa bango na kati ya armée congolaise de bozongisa bango nde kimi ekoti etango bokozongisa bango bozongisela bango bafonction na bango na bakare minier na bango or que politique aux États-Unis azosala politique aux France azosala politique aux Angleterre azosala eza politique oyo ya kotika Congo toujours à genoux parce qu'on a kati pa ya armée congolaise oyo ezali lelo yango motango Tshisekedi akomaki président de la République akendaki ko renégocier na badécideur ya monde entier et badécideur yango tina mwana lelo non babisa Tshisekedi vérité te babetaka maboko devant présence na présence ya Tshisekedi en tout cas lobi bien en tout cas tosepeli en tout cas bien soki Tshisekedi apesi mukongo chef de l'état congolais badécideur wana bachanger langage babi jamais biso baindustrie na biso awo ezofonctionne partir ya Kigali pour se retourner comme la communauté internationale. Est-ce que Kigali aleki États-Unis na makasi? Est-ce que Rwanda aleki France na makasi? Hein? Oni. Si lelo basala déclaration moko te ya ko condamner, c'est-à-dire yango moi na kati ya armée congolaise. Il faut tout banda ko checker ba soda misusu yango tozo pesa toli tozo soutenir armée congolaise armée eza composée na ba congolais soko za infiltré olati teni ya FRDC kimbango komela yo oza mabela kimbango eza sutali sanoté pour eloko nini esilaka te même ata mvula soki ebeti ekatana ata mbula mopepe na bakake ekatana mais oyo likambo ya Congo na Rwanda do badeside bapesi position na bango bana papa bana mama oyo eza koko mama bofenda Micheline oyo ndeko na yo ya Uni Britannique koko na bango ye batebele babengi koko azongi eloko nini esilaka te parce que awa badécideur bapesi position na bango baza pour Rwanda badécideur do bapesi position eza soki ya kobomba te parce que bato bakreaka bakor wana ya mois de mars misusu baza na gouvernement bazali awa misusu baza tala bakor kote lukeli Congo bakoro bosinyaka brassage d'armée tosala brassage d'armée tosangisa bango bakota siko bato wana mpe bayaka kocreye bareseau na bango na kati ya armée na kati ya baservice ya renseignement donc mpo na kati ya service ya renseignement congolais eza na bateti misusu eza wana bakoperaka na bakabila eza na bateti misusu bakoperaka na bajo numbi eza na bateti misusu baza na bakoperaka na baza ebele so bomonaki nanga azoi courage ke yo nakei kuna mpo nakende ocréer rébellion donc nanga ye moko te baza ebele ntango bozomona nanga azosala badéclaration politique ya ndenge wana eza nanga te eza bakabilo siko l'état congolais bonayebi te nga nazoyeba te soki eza likambo nini nazoyeba te
Donc ma cambo nous se parti à est on a donc Kabila est bien moto so Kabila ninga yi Congo makambo etali ba accord wana mois de mars wana so bazali pena que donc oui te na lingi Congo na ngai na ta congolais na lingi Congo anga sina ba accord wana te mais la carte ba accord wana le baboye il faut qu'on passe ça de Rwanda espace na carte ba accord wana ya mois de mars il faut qu'on passe ça ba acteur politique rwandais ba créer pe ba parti politique na carte ya Congo. Il faut qu'on nomme les citoyens rwandais na kati ya gouvernement. Il faut qu'on nomme l'administration congolaise ba rwandais na kati ya Rwanda. Et pour ya souka babini, il faut qu'on soit ba soldats rwandais ko kende ko intégrer bango na kati ya armée congolaise. Pe il faut qu'on soit ba rwandais ko komisa bango ba maire de la ville. So de parti à este on des alak et sali au sentir ça ba mususu de bazo travailler pour na Congo té exemple les officiers mususu bazana ba dette morale ya ba jonu bazana ba dette morale ya ba Kabila et tu le bango so ba tala ko Congo kutu azongi internationali descendant fu mugimba yeyo ayi molimo Kimpavite etambusa biso o meke kutena Kimpavite o meke kutena Kimbangu ya mafuta pa ko bimela bino papa mpadi ya koya bikamuni na koko allez koko za sauver donc accord wana yango nde créer biso makambu to luka midi ya 14 te bato basinyaki ba accord wana bazali ye botuna bango donc motivation ni ne soit kibino ya ko signer ba accord moko bidon. Bakor oh lelo et comme ça pays donc ça dit donc et comme le quoi du Kambumo boye to éviter parce que nous a signé bakor wana ba colite na ba fandi ba shadagi ba remoti ba fanya bango pour be foro gouvernement ezo sale pour na dossier à est soki to zaki na bateau to zaki sérieux ndemo ba isene ceci là minduki to somba ba drone to somba ba biloko tout toza nango mais sur tout na sikobo e bandi ndenge nini ba nyangala kata wana ba pénétrer ba bois aïe Congo Kimbangu yaka ofungola batu musu misu ba mona makambo to monaka ba mona obiso to monaka. Donc, on comprend que oui, il faut arrêter Kabila, il faut arrêter Raymond Tchiban, il faut arrêter Bachadal. Accord Rwanda à mois de mars, Yangonde créer le Congo, pas problème. Pelikambo, yo peut si là. Il faut armée congolaise, gouvernement congolaise, il faut qu'on déclenche guerre dans Rwanda. Ça dit, et ça va prêter si nous sommes bon, au moins qu'on déclenche guerre dans Rwanda, et ça n'a pas de mécanisme, c'est un mécanisme exact. Il a ce premier mécanisme. Il a ce premier français. Parce que bateau bazo koufa. Baza ba nyamate baza bato. Pe banda makamba direction de bandi. Congo azo défendre le kaka. Donc tozo bunda à domicile. Sur la à domicile na ba traître musu baza na kat. Bazo teka ba mèche. Ya boké ba jour bazu ba drone. Ba donne no muto pilotango za nani banini pe ba Rwanda ba réussi ko infiltrer biso ya ko changer ba combo donc ba créer na ba chaîne en ligne ba na ba chaîne en ligne belé ya ko to sera le ba ndoko na biso ba diaspora ba Rwanda ba to ça na guerre moko et guerre en média to so bunda na nzoto na molimo na makambetali média ba américain ba financier mbongo na bato baza na ba média en ligne ya ba Rwandais plus de 75 chaînes de bazo tizeka ba kombo ba congolais bomoni mais Angleterre oh yo Paul Kagame bomaki ba opposant Rwandais
donc banga ba condamné te ba financer sous des milliards Congo asaye moko donc Congo toso bunda bitumbo biso moko donc meilleur allié ya biso meilleur ba allié ya Congo ezaka biso ba congolais bino bato boza na kata ba service bochaka na mutu na bino meilleur allié na bino ezaka bino moko soki bozo ko se trahir ekopesa pasi mpo na mboka ekopesa pasi mpo na mboka ekoriske donc c'est-à-dire Rwanda comme histoire banda to bandaki kobunda donc tobunda kaka à domicile Rwanda tiré nana condamné Rwanda est-ce qu'Américain habite que Rwanda ba bomi ba Congolais Angleterre est bien côté France est bien côté maintenant sur ba Congolais ba ngba sala so ba taquer ezaka ko non apaisement OK makambo Paul Kagame zo sala eza été aux États-Unis eza France eza Angleterre parce que ba mafia wana nde baza wana na lokola batindaki bana na bango misala o ba na stade de martyrs joue chef de l'état congolais pour ta serment bayaka belé pourquoi te bayaka bayi ko cette série de nom des aboye photo auto sakaka ndenge États-Unis lobby beaucoup coopérer na Paul Kagame problème est aussi là tu sais qu'elle a rejeté qui offre na bango bon moi te makambo et il y a des choses là tu kambo sika et super impact mususu tu bo mona ki baba Makisal bayaki ba Sassou bayaki à la stade de martyrs il est comme moi na mainde to ya en tout cas États-Unis lobby hein bon des aboyés en tout cas bokaka na Paul Kagame mamba este na bo sangana kaka etala boy Rwanda liaka na simaku liaka na Congo so opimelie oh kuivre lengo banini avande nini Rwanda zana dette extérieure nyabatu bendisi weza kuna libanda tika bani tsona bino pas question ce que ba qu'est-ce qu'on ça la pression pas bandi misakiseke di bakor na bango bozoka politique bon le quoi azo boya bon naya to personne mindu ka le déclencher Rwanda déclenche ce qu'on a quand il peut à Congo ba soda bazali ba soda congolais baza ba o baza en conscience o bazo bundela mboka nzamba fumu kimbango atambusa bino do bo CDT mais mawande na ba traître o balati tenir FRDC Mawan n'a pas traître. N'a dit ça aussi grand parti à Katanga. Quelques bâtiments à service bazawana. Ils ont battu John Num Batika. Bananga Batika Bango. Bazé belé. Celui John Num Bazukop. N'a pas d'ancien partenaire naé. Habite Motonga kuna na Kima. Mais tu as un petit mois d'année, tu as contacté à Olex Sabino. Petit mois de quoi John Moutatika Kaye, donc à servir John Num, à trahir Congo. Est-ce qu'il n'y a pas moins beaucoup bougé dans système one? Bateau va décider. Pour les Cambois Congo, et ça, je suis comme beaucoup de sonité. Ma bé où tu as, et où tu as parti à Koro, Bakabila, Basinyaka, il y a moins de mars wana. Menek de jeux à qui donc qui ayebani menek de jeux azali baremo chibanda bazalaki bozo akoro na botsa dikola mesa botanga bokomona so lelo akoro na yango nde komi lokola nzube nde babenga donc sonzwa ekangi pour sanzoto ezomelaka makila longo abina olongwa te po bayebi bazela ba makina bango ebele batika ba maki bazela ba petit na bango bazela contrôle ma solo banda to banda ki ma solo tozo bundaka à domicile un 23 ya ki parti beto takeye akimi kichanga
tozolinga donc toka peke noki 4 localités à Rwanda kuna en tout cas moto et peli kuna totala siko mundele wana américain wana alo basiko ke no Congo to condamné yo nde mukolo wana ba congolais tout ko bima o ambassade des États-Unis c'est quelque part to ye wana déjà ta ko yate ke ko telema ba américain te ya ko beta parce que nous état France ya ko bunda parce que bato to tchela motema ba américain balingi bisote ba français balingi bisote ba anglais balingi bisote ba do pesa ka Rwanda biloko na cesse ma Congo sombi drone moko Chine yo besoin oyo oko neutraliser ngo ma mais tant ba français ba ko ka no mona ambassade na France degré ba zairo ba se comporter système en 1960 pour les camambo que la ba fanté République démocratique du Congo c'est membre il y a Nations Unies mais Nations Unies o ebi que Congo c'est pays membre Congo pas contribution à sa contribution mais bande ko agresser Congo na Rwanda ça fait maintenant 30 d'années yango décision nini oyo Nations Unies bazui pour na kotia fin na fleu wana décision ezati ezaka te totindi bespère totindi ba représentant na biso près de nini bakutana gouvernement congolais président chef de l'État commandant suprême aux actes devant l'histoire na kati ya histoire ba congolais ba pesa yo confiance en makasi soko tani maponami salamaki ba congolais ba renouveler sous confiance ba bikeno o azo ya biso mwana ndako ndeko na biso makila moko kolanda biloko ba américain bazolo bakawana te ote batindi charger moko ba ye na Congo bambake na oya te ba tuala balingi biso te balingi pena yo te des États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, de bazo mono le quoi démon. Voilà yabakam. États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, de bazo mono yo le quoi net démon, net yo ko bem c'est le bango cop na bango. Cop na bango zaki bando sala ngona ba Kabila. Les boyo Kabila. Nous avons besoin de l'uranium, il y a 350 tonnes. Oui, ça n'a pas de joie. Vas-y. Dis Kabila, nous avons besoin de coltan. Nous avons besoin de 500 000 tonnes. Oui, problème, mais ça n'a pas de joie. Vas-y. Ce que l'on croit, c'est que c'était une coopération bilatérale. Bango va décider de balingi biloko anate. Combien de sommets au pays? Te lobby, te expliquer Bango. Congo c'est un pays membre. Tala makambo ezolika. Rwanda boy ko sala politique bon fascinage. Rwanda nika ko piller Congo. Mais armée congolaise mo tombo na biloko bo boka pe kuna na Kigali. Totala siko ba décider Rwanda. Po banda to banda ki makambo ngo a guerre. Tozo bundaka à domicile. Ata otubali. So obeti recule. Bako cha opebi. Na football. So ozo défendre bako cha opebi. Arbitre ça yaki Kanyak pour arbitre match aux communauté internationale balingi Congo te balingi bisote ata ba gesto tozo sala wana et ça bien que to tcheboy munde la bien ta mona bien ta ba a se ka bien bakangi munoko ba tche munde la tadi ete donc gesto offense ay bien moté au moins il n'a pas joué, n'a pas congolais, nous sommes partout dans le monde, tu peux simplement Mexique. Bah diaspora en trois Mexique. Donc vous avez dit pendant sens qui patriotisme. Au moins il n'a pas tout, bah comment bah belge. Romelu Lukaku, tu peux sur Mexique. Bah Thierry mais Taliban tête boité. Lukaku. Tout le monde Jackson Moleka, a tchè 3 000 en match. Mais Tina Kena Souka Tembo, monde là tout le monde a bien Bogoyok. Mais mon colon te contacté 4 localités à Kigali. Mon colon te contacté 4 localités à Kigali. Même colon histoire il y a guerre on est aussi là.
pour Paul Kagame utiliser ba M23 ba Rwandais wana neti a sacrifier ba neti mbeka bino bozonga suna Rwanda te boko bundelaka na Congo même mukolo toko take 4 localités la bolanda na zoloba forme guerre eko changer nde mukolo no mona ba décider ba ko fanda même table ba tete et si le Congo a timbeli biso bamba tete sili Congo penza a timbeli biso nini kuna 4 localités Rwanda tombé do armée congolaise ba pénétrer 4 localités à Kigali ba Rwanda bazo kima na ba bifunda na mitu nde bugo mona mundele wana ba américain ba français wote omoni bani nde ngo mona pe Chine na Russie babate Congo pa beta bango nde guerre mondiale ko banda Mosi longtemps tozo défendre kaka à domicile et ben ba kota na sac to landi bango ba kimi et comme ngo ba jeli yoto ba jeu d'enfant armée congolaise à télé bonde za boye face A face B à le système Chaka Zulu ayechi ukombo jali toleka aibe ko na sima ubu ezambo kamuke mazozo makasa à partir des États-Unis donc to senga ba congolais lika mususu ba te gote ba to pesa bino modo de te ezambo ya mboka so il paye les agressés ba congolais tout ba défendre mboka eza kata mobeko likonzi ekomama ezali yeso mutaka tete yo talaka mobeko likolo ba bini so il paye les danger ba menacer pays na pays moko boy ate aller quelle ambassade wana partout boza ba congolais boza na les États-Unis boza te bino ba congolais à Paris bokel ambassade ka wana nini kuna simba benda pela Kinshasa il a su mamonzela te il a su mamonzela te tozela ministre information koloba après compte rendu à conseil de ministre te bilo ko lesute pour bilo ko monsieur comme pesa sko kanda sans sa patriotisme et comme benda bato elle ko ni ne sila kate bande ko na ngai bana mama bana papa mbule betaka et katana kape to bunja domicile trop faut trop taquer sur qu'on a agressivité de Rwanda na kubanga biso pour Paul Kagame yewa na doter les macaques na bisaki Congo respecté mais bato basala ki bakor ba fandi na bango na bakinga kat ba vole bon très à l'aise pour moi empêcher le mususu pas bolola les kina TV non nous de Kabili en tout cas autorité morale na biso en tout cas bon, c'est pas la peine d'état de droit, hein. Pour dire que démocrate. Et ça va bien comme sous ou les Kangalabani, nous on a TV, mouvement d'équipe à Bédon. T'as ce que mon beau Kabila Salibis. Bon, ça n'a pas encore Rwanda Bino, bon, ça n'a pas encore Batalufanium, Bataba français, Rouge Bordeaux. Bon, ça n'a pas encore Rwanda. Bon, t'as la Macambo, comment n'a pas encore Rwanda. Bon, on comprend donc Kabila c'était démon. Donc on dit armée étrangère. Donc on compte en armée en mboka na yo mzaki chef de l'état. Puis on peut ça bango ba grade. Ba comme dirigeant armée, au tient on ba service à renseignement. Donc ba seulement pas ba boti et belé. Mais t'as le inconvénient. Yo la sous-président. Mais t'as ce qu'on charge au tigre moninga. Ola moninga résolu bon. Faut ça la pomoto relié et Congo Kinshasa na Congo Brazza. Tout ça d'abord comme Mati Chikapa et quand t'as boyé to relié Congo Mobimba tout ça ba route agricole ça dit mon niveau là tout on réfléchit t'es comme pour moi est balobi kuna nini bona ben na présent hollandais kuna tal ba que c'est biso ça dit yo muto créer ki bilo ko fait très à l'aise pe bazo banga yo na bito so bazo na bité parce que Biloko bo créer qui yango et créer le Congo problème. Pour ça tout ni Kabila bo motivation ne soit qui. Ya quoi signer par corps moko bidon. Que ba soldat rwandais ba comme coopérer na partie à est la République démocratique du Congo.
Bangola bobima bazo boya kobima. Parce que mutation encore remoti banda fandi na ye doit la biso dogi. Très à l'aise, très à l'aise. Bon, c'est un état de droit. Pour être un démocrate. Pour être démocrate. Pour ça, il y a démocrate. Il y a République démocratique du Congo. Kokoyo Azizongi. Plus 243, 84, 40, 69, 461. 84, 40, 69, 461. Nzamba Lola, Apambola, République démocratique du Congo, affaire à sous. Ciao. Mukolo tokotake 4 localités, ya Kigali. Même Mukolo histoire ya guerre on est aussi là. Pour Paul Gaga matilisé ba M23 ba Rwanda wana neti a sacrifié ba neti mbeka. Bino bozonga suna Rwanda te. Boko bundelaka na Congo. Mais Mukolo tokotake 4 localités. La bolanda na solo. Faut ma guerre ko changer. Nde Mukolo mona ba décider ba ko fanda même table ba tete et si le Congo a timbel biso. Bamba tete sili Congo penza a timbeli biso. Nini kuno 4 localités Rwanda tombé. Do armée congolaise ba pénétrer 4 localités à Kigali. Ba Rwanda bazo kima na ba bifunda na mitu. Nde bugobo mona mundele wana. Ba américain. Ba français. Wote omoni bani nde bugobo mona pe Chine. Na Russie babate Congo pa beta bango de guerre mondiale ko banda. Mo si longtemps tozo défendre kaka à domicile. À domicile. Et banga ba kota na sac to landi bango ba kimi. Et comme le ba j'ai ali yoto. Ba j'ai d'enfant. Armée congolaise à télé. Bonde ça boy face A, face B, à le système à Chakazul. Ayechi. Ukombo jali toleka. Aiboko na sima ubu. Ezambo kamuke. Mazo za makasa partir des États-Unis. Donc to senga ba congolais. Lika mususu ba te gote ba to pesa bino modo de te. De, ezambo yamboka. Si ils payent les agressés, les Congolais tout va défendre en boucle. Et ça, quand on a dit, Eko mama. Eko mama. Et ça dit. Et ça, on a dit, yo talaga bobe ko likolo balbini. Si ils payent les danger, ba menacer pays na pays moko boy. Ate aller. Quelle ambassade wana? Partout boza, pas Congolais boza. Les États-Unis boza te. Bino ba Congolais à Paris, bo quelle ambassade ka wana. Nini kuna Simba Benda. Ah, ben la Kinshasa. Il a su le moment de la thé. Il a su le moment de la thé. Ministre information pour le bas pour compte rendu à conseil de ministre. Bilo ko la soute. Pour bilo comme monsieur comment peut ça se kanda sans ça qui patriotisme et comme benda bat. Elle a connu si la gâté bande ko nanga ibana mama bana papa. Mbule betaka et kata na rapé. To bunja domicile trop. Faut tout taquer sur qu'on a agressivité de Rwanda dans Kubanga biso. Pour Paul Gaga mais il va adopter les macaques. Na bisa ki Congo respecté. Mais bato basala ki bakor ba fandi na bango. Na bakinga kat. Ba vole bon. Très à l'aise. Pour moi empêcher le monsieur pas borola de qui na TV non. Nous de Kabili en tout cas autorité morale na biso en tout cas. Bon, c'est pas la peine d'état de droit. Hein? Pour dire que c'est démocrate. Et ça va bien comme Moussou ou les Kanabani, nous on a TV, nous pas d'équipe à Bédon. T'as comme un mot Kabila Salibis. Bon, ça n'a pas encore Rwanda Bino, bon, ça n'a pas encore Batalou Fanyum, Bataba Français, Rouge Bordeaux. Bon, ça n'a pas encore Rwanda. Bon, t'as la Makambo, comment n'a pas encore Rwanda. Bon, comprenez donc Kabila c'est un démon. Donc on dit armée étrangère. Donc quand on a armée en Mboka na yo vous avez chef de l'État, puis on peut ça ba grade, ba comme on dirige armée, au tient on a service à renseignement, donc ba seulement pas ba boti et belé
Maintenant, le lobby convenient. Il y a sous-président. Maintenant, est-ce qu'on charge au tigre Moninga? Ola Moninga a raisonné, bon, faut ça la pomme relié et Congo, Kinshasa, na Congo, Braza, tout ça la bonne comme Mati, Chikapa, et quand t'as boyé, tout relié Congo, Mobimba, tout ça la route agricole. Ça dit, Moninga a ajouté à réfléchir. T'es comme la pomme, est-ce que Balobi Kounani? Bon, ben, le président hollandais, Kouna, Baroque, c'est bisou. Ça dit, yo, mon to créé qui bilo, quoi, fait, très à l'aise. Peu bazo bangayo. N'habite pas, n'habite. N'habite. Ce que bilo, pour créer qui yango et créer le Congo problème. Pour ça, on Kabila, motivation ne soit qui. Il y a quoi signer par corps, mon bidon. Que les soldats rwandais va coopérer dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bangola bazo boya kobima. Parce que les mutations encore remontent bandafandi na ye dans la biso dogi. Très à l'aise, très à l'aise. Bon c'est pour un état de droit. Pour ça des démocrates. Pour ça démocrate. Pour ça les démocratesité. Ba nous faut bakang. Tozonga simato beta masolo. Il y a République démocratique du Congo. Koko yo azongi plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzamba Lola Apambola République démocratique du Congo affaire à sous ciao.